repentance ezali na biteni misato ya yamboza conviction du péché andi manekazwi mbongo na biso ponza mbokele mawa boko mona kotema na ba français wo pièce contre pièce est-ce que bokla sanga place na zwi mbongo bo papa tokela so place wapi ya mibale fatubela ya misato atika alors azwa ngalo ko récupérer ba biloko bazongisele biso mais le plus important ezali que no andima nzamba ya bato nyonso na bato mabe mawana nzambe kitela yeme basala le sambo ya pardon par le sambo politique tango zana mboka bato bazana pasi yo ko somba ba bijou na bijou moko na prix ya kara soraya car soya zali oyo jibe asombela kala so linga la concurrence na yebaka te alors ozola kisayango yo woko mataka na babato sala boy na masaro donc mboka etikali na pasi alors soki basala biloko ne pesa kanga pasi na motema. La Bible dit l'Éternel n'exauce pas le prière d'un méchant. Tant que beaucoup me touchent on a ba réserve d'échange. C'est la méchanceté. Donc, ngaïlo qu'on a cause senga bango batia ba prière ya batonda ka spectacle teno bakota kana bas ndako na bango balata ka basak batia ba putulu bazo baluka nzambe kika mwana na yo kotika mwa limbisa ye azwi mbongo ba fonctionnaire limbisa mbongo ngo azwi photo taba soda limbisa mbongo ngo photo taba donc totonga to bande mbongo na biso azo basenga mawana nzambe pote nzambe limbisa et puis le plus important ezali ko salari passer la prière repentance mabe kamera sali Congo ezali bagenda koteba na ba stade na ba triomphale batia ba podium te et na regretta ki même mingi tango na mwana ki abe shole akenda ki susu kuna ko tshana ba kamera non kamera za muntu bazo salele lo sambu ya ba chetolo na se balati ba sac ba ko implorer mawana nzambe pona ye po maba sali Congo eleki Mbote mingi bandeko balandi à www.congofrance.com. Merci pour la fidélité et puis confiance au Bopesa Cannabiso. Tu informes Kabino toujours na temps réel. Bino bae bolinga koyo katope kolanda. Chaîne YouTube Nabino Congo France et Pesa Kabino ba information toujours na temps réel. Le pituré na source moko oezali fiable bandeko balandi na pesi bino le susu. Mbote Yamakasi. Merci to yambili bino lisusu lelo de comédien Kankolongo azali président national ya Congo en avant pe analyste politique tozobeta lisusu lelo kaka matali mboka na biso pe tokomeka kotala mwa situation politique mboka na biso kaka na kati ya émission o yambo ete to banda président Médard to pesi mbote lelo kuta anniversaire mama. Ah, joyeux anniversaire, vraiment, des très bonnes choses. Na sengina bana poto nyonso bakanisa yo quand même oba o tolinga kayo pour congolais la plupart ça tozo soutenir yo toza simana yo mais pour moi nataka moi quelque chose ya kate donc que le bon Dieu t'accorde encore force courage makambo ya bien ezala pona yo je crois que makasi ezala ya yo profite de ton jour ya yo pe oza bien pour confinement balongola yango soki boko toko fela wapi donc koloka muto ayebi. Merci beaucoup président Médard. Sans plus tarder to betana no matali actualité du jour bandeko ya Union pour la nation congolaise ba organiser intercession balobi intercédant pour na président na bango national honorable Vital Kamerhe azali directeur cabinet chef de l'État azali na prison ya makala kasi bango ba penser ba intercéder pour na ye président Médard Kankolongo boni yo boni likantia bandeko ya UNC te nzamba za bato nyonso même bato mabe ata moyibi moko ne kulosutu Yesu akotana ye na paradiso. Le plus important ezali ko salari pas la prière repentance.
mabe caméra à Sali Congo eza bakende koteba na ba stade na ba triomphale batia ba podium te et na regretta ki même mingi tango na mwana ki abe shole akenda ki susu kuna ko tshana ba kamera non caméra za muntu bazo salele lo sambu ya batie tolo na se balati ba sac bako implorer mawana nzambe pona ye po mabe Sali Congo eleki tango za na mboka bato baza na pasi yo ko somba ba bijou na bijou moko na prix ya kara soraya zali oyo jibe asombela kala solinga sala concurrence na yebaka te alors ozola kisayango yo ko mataka na ba bato sala boy na masaro donc mboka etikali na pasi alors ceux qui basala biloko ne pesa ganga pasi na motem. La Bible dit l'Éternel n'exauce pas le prière d'un méchant. Tant que beaucoup me touchent na ba réserve d'échange, c'est la méchanceté. Donc ngai loko na ko senga bango batiaka ba prière ya batonda ka spectacle te non. Bakotaka na bas ndako na bango balataka basak batia ba putulu bazo baluka nzambe tika mwana na yo kotika mwa limbisa ye azwi mbongo ba fonctionnaire limbisa mbongo ngo azwi photo taba soda limbisa mbongo ngo photo taba donc totonga to bande mbongo na biso azo basenga mawana nzambe pote nzambe limbisa et puis repentance ezali na biteni misato ya yamboza conviction du péché andi maneka azwi mbongo na biso po nzambe okele mawa. Beaucoup de gens ont français pièce contre pièce. Est-ce que vous avez une place dans un bon beau papa? Tu as une place. Il y a mis les photos. Il y a mis ça toi tic alors. Azoua. Vous avez récupéré mais le plus important c'est que nous anduma nzamba nzamba bato nyonso na bato mabe mawana nzambe kitela yeme basala le sambo ya pardon pas le sambo politique o balingi basala wana mais bango balobi bonsa le sambo juste pour na ko prouver innocence ya président na bango azali condamné injustement selon bango babi de ses avis jusqu'à preuve de contraire ministère public atikali ko exhiber ata preuve mambo été ya détournement ya part ya président national na bango nde bango balobi te lelo il faut pas semble ba intercéder pour naye et si kazali na prison makambu na ezala malamu ndeko yango nde nazobisa yo soki maintenant eza le sambo politique ponga na seke eza le sambo alors soki eza politique to mango na ndela politique quand yo montombenga soki un économiste okoki ko permettre ba décaisser mbongo ya l'état 57 millions du coût sans avenant sans l'auto tunaka bango mituna no kotanga kotona kana bango yo muntu tukotana kana bango mingi hein on décaisse 57 millions sans avenant des gens c'est bapesi autorisation spécialité il a écrit lui-même dans deuxième contrat. On a décaissé 2 millions. Non seulement c'est Mibo et PC le côté, mais au Somal, dans le deuxième dossier, c'est le dossier Kamere Lucen qui fait décaisser 2 millions de dollars. On parle de quoi? La Bible dit Dieu ne prend jamais plaisir dans la prière. Il y a méchants. Ce sont des méchants. Et puis pour atteindre tant ya grâce tant ya kala bakoso ba mbata ata mabele fungwami mela bango soso na batan ya bakala ozo mwana bateke ba prière politique soso ba prière politique etali ba ngomata distraction na bango nzamba za na yekuna te nzamba ko nyima fonctionnaire ate la kana ko intercéder pour na ete na ko intercéder pour zo mutema mazongi sambongo na biso aso mbongo azo mbongo na biso nous sommes dans nzamba tapesi alongole mutema libanga za la kana ngo wana apesi mutema mawa mutema libanga papa wana mutema libanga au mon alibi le français vous pouvez me montrer toi la question nini toi tu peux nous montrer place yo zombunga kamiko limibale osombela mama kekele na kingo banda ko lobawo ene kekara soraya tu peux nous montrer pièce o ya mbongo yo osuka ka bokuti na pouvoir au la mariage de semaine batuba melaka yo moko bungana obungana talako yo la dans un point azobeta boy yo la ndango te obaya ta peme na mama yo moko azobwaka muntu ambongo akusakana te ngana kusengele ma nzambolo kana bomutema mbeza kana bango wana bakatama ngo musisama wa bato wana
Merci beaucoup, Président Médard Kassi. Merci, Kassi. Sans plus tarder, tu vas l'isolo ya Maimatala qui n'a Ngoïka Sanji. Tout le monde qui, malgré procès, Gabriel Mokia a récupéré qui parcelle naïe, selon y a le biais de Mikanda naïe, tout consort. Tout le monde peut Gabriel Mokia a sali a organisé fête. Alors voilà l'état des droits. Ndeko Médard aux alipes analystes politiques, aux alipes manque aux informations, na maimatali communication. Boni okoki ko sala analyse ya ndeko ya Gabriel Mokia parce que après victoire naye ndenga récupérer le pango naye a dit ko sepela sepeli tout consort. Si un innocent bazong c'est na ba droit naye, moi je ne peux que m'incliner devant les droits au vrai sens du mot. C'est que Congo en avant parti na biso boya kaezali ba règlement des comptes politiques. Moi je pense que les Kambuya Gabriel Mokia et Bandakina ndeko Tshisekedi c'est depuis Kabila zalaka président nde makambo na e bandaka Mokia bandeko lokalo pango naye soki lelo justice est trouvée ba pièce pour na koloba keza le pango ya Mokia n'y a même pas débat bazongi selaye ndako naye. Mais ce que je ne comprends pas, pour moi qui a le bagage de concession mobile, et là il y a des grâces, il y a la banque centrale, même parcelle de banque centrale. Pourquoi bimisi Mokia bimisi Ngoïka Sanji batiki de occasion c'est à droit mais de grâce abima. Je ne polémique pas avec l'édition de la justice mais je pense que je sais la pona batonions. Pour moi il n'y a pas de débat. Ngoïka Sanji qui dit que les affaires politique, les affaires politique à ça là qui va déclaration avec Yango les gens comme les affaires politiques c'est ce qu'il a fait au Kassai. Bando benga Jack Bauer. Il y a dans un état de droit. Ce qui est lingo kambamboka salama kamboza na mibeko batama na mibeko pour mukolo kozalaka na pouvoir lobité ole la kati ya zalaka pombate muntu makasi batu boni na boloko injustement batu boni ya nyokoli mengana kunyumete barandre baba régler compte non na kolinga certains congolais barandre ye justice. Ce n'utilisons pas la politique pour régler des comptes purement judiciaires. Non. Mais, ayeba kena sena moye gang azate azalaka zotambola boaso mais lelo tozawapi. Donc, je n'accepterai jamais banyoko la yeme ayokango na nzoto na ndesalaka. Ayokango bango za bato kabila mon batalemi woto za bato makasi woto za bato bo lelo zawapi. On ndesalaka ça fait très mal et je n'accepterai jamais politique, il y a règlement des comptes. Merci beaucoup Ndeko Médard. Boni kaka na dossier ngwana Ngoïka Sanji sur ba propos ya honorable Christelle Kassanji o atenaki face ya maman Topé Denis Nyankero première dame de la République démocratique du Congo par rapport à ba propos wana Ndeko Médard malgré à s'excuser à lobby après à Sengi Bolimbi mais malgré cela peuple congolais a boyi Ndeko Médard tolini no koki ko peuple congolais. Il faut que ce sont des fanatiques, des petits flatteurs qui veulent se trouver une place pour Maman Denise Amona Bango. Je condamne Maloba Christelle. On ne peut pas s'attaquer à la distinguée première dame. Donc, Azali, Maman, Nabiso Yambo Yamboka, un peu, comme la première dame de Polungi Kokomano, destin Nzambe, c'est Dieu qui le sait, à cause de la première dame dans l'histoire, dans les programmes dédiés, Ebanaka Bongo. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup du respect. Mais je n'accepterai jamais qu'il y ait la première dame. Mais aussi, première dame, il faut que Maman Yabatunions. Nabatunions ou Bafinga Kaye. Na ba finga kayete azama mama ya batu nyonso dans ces pays ba finga kabila rwandais baloba makambu ya ndenge na ndenge même olive baloba n'importe quoi ce qui to komi na kalikeli ya kokangisa ka batu pona ko sala plaisir na ba petit fanatique. Moi je dis non. Moi je demanderai à mon nom propre président parti Congo en avant à la distinguée première dame de ne pas kokende na ndeko wana na justice. Nous condamnons l'acte qu'il a fait. Limbisaye zo lokola bana na yo ozana baeba finga kayo baeba komisa ko bazaka bana na yo ne tombe pas na kuya ba
fanatique ya mike o bazolinga bali soki balingaka yo baza autour ya baintérêt ya mike mais oza mama ya bato nyonso sangisala ba bafingaka yo na ba balingaka yo toza ensemble pour mboka soki ndili boso même na conflit balingi batia yo na Olive n'entre pas na débat wana Olive Lemba sali okoki kosala yepe sala oyo okoki kosala les plus importants okozala wana libela te okolongwa ba première dame mosusu bakoya mais tozala ini pototonga mboka na biso. Mais malgré cela, président Médard, yo moko komona te que malgré maman Denis akolimbisa, soki lelo ba limbisi et que punition elandité. Wa komona te que kobanda kozala pe objet ya moi qui l'acheter mon boy bat musupe ba oluka ba banda ko profiter pour ba oluba pe ke ndeko kutu wana asenga ki bolimbisi ba limbisa. Ce n'est pas ça. Moi je pense que je ne sais pas pourquoi on va s'attaquer na je ne permettrai jamais. Mais je n'accepterai jamais que Bafinga première dame. Non. Mais na kota na on est logique ba fanatique. Maman Denise, bako attaquer yo okomona wana soka soka. Na le belle-mère hein. Moi, dans la logique nangai. Ceux qui bazwaka ba fonction politique pour ko flatter ba moi je le ferai jamais. Je défendrai mes idées jusqu'au bout. Na ko ba makamde ba to musuba lo bakate. Je resterai dans mon combat. Non, la plupart il faut qu'on mette tel nom. Les solutions extrêmement bien condamnées. Ce qu'il faut le condamner. Ngaza kabongo. Les Bendar to eba pété au juste aux alarana UDPS to Congo en avant ils alliés na UDPS to aux ana cash to na problème na bino mabe yo moko komana na quartier na bino balancer micro baladeur. Tuna bantu Médard Kankolongo na nyonso nazokoma leadership na ngai yo zokitisa kaka te na tunité Congo na okoza pe allié pourquoi ba balien na ngate to yo nyonso ngasala ko yo nazamu na tuni parce que même jour il y a publication il y a ba résultat ba élection nga na mona yo pe na sans interview na IDPS oza kobina mais tout même ata soki Martin Bimaka na ngina bina na mona ki changement. Okay. Na banda ki ko regretter soki Shadari ya bimi monto ya kofinga ka ba mama otoko sambo le fingi mama finga pe mama ne be nzambe na ngai sunga ngai ngana bandu ko si ce n'est pas Martin fais la Félix tango na moni moko ya ba totana ye marche tolé na ye gaz amena be oh lo sambo na biso ekoki au moins il y a aussi et que il pamba maintenant et ça les sego ya pouvoir na biso de to commission ko kozele kende malamu mingana za président ya parti comme l'IDPS comme SID comme MLC comme INC bango balekinga po ba musuba yibaka mbongo ya leta ba musuba puma kasa mengai na za ngana le côté po nanu na toucher ka c'est l'état. Je travaille avec mes petits mes grands moyens, nous allons travailler un jour qu'on peut gérer le Congo ngana ko diriger mboko kangaka ba bomba kango je dirigerai le Congo donc okiti saka ngai te biloko yo za sima ya nane te ponga na Kinshasa wana Congo lelo nation na tonga leadership ya kisoki to tele ba muso pe na ko battre bango na likuta te ngana ko battre Shadari na élection au battre Shadari ozomona so omoni nga so batinga dauphin na fait c'est son ko battre bango élection à tricherie ya normal na ko battre bango. Kasi po FCC bat balinga bango lisouté basation na confiance à FCC. Ah, donc pour ngolo bakeno yango toko bondama pona mieux c'est très bien pour moi c'est que Congo en avant va faire élection transparente ndetumba. Malgré ça ça qui ka juste pendant au fond la parenthèse moi comme je sais ça qui li solo ya Christelle Kassanjité mais président Médard. Souci nangaye ezali première dame alimbisa likambwana. Mais c'est ça musana. La justice aussi et koki kozala te pona ko régler ba problème obi droit basala ngona ba fait ya ba société droit et uta na ba fait ya société. Moi je plaide la première dame alimbisa moi maintenant je pose la question ce qui moi na oya boti na le bomuna a fingi même la justice. Mais en public quand même. Ah, est-ce que vous comprenez? En public au sengi au fingi mutu en public et puis au senga bolimbiso aux otanga papier pour dire que bolimbiso moi au fond de toi. Sangai combien des insultes au finga ba tu régime en public. OK bango?
même na banzebo yepo yemba ah oyeba ngoti to finga bango mais to moni pe quand même faut to lo ba vérité régime wana ezaki au fingi de comédie nde to sa no émission au fingi batali émission OK na sima balandi yo bango to nyonso te ngai bi combien barata bande je condamne non nazo ebisa yo moi je n'accepterai jamais ya côté chef de l'état na logique oyo ya kubanda kokangisa omuningana bunde tumba kokanga bato ngaba betanga na bi douleur wana et ko pesa ngai pasi le na mone pata député na biso moko natangi magazine moko objectif.cd député na bino ya Mwamba oyo akomi ko tena makambo ya ba famille ya ba président ya kala akina Travigo apesa ke fleur dernièrement wa ko pesa fleur na parlement na mone dernièrement wa yewana yebi député moko apesa ke bato ba fleur na assemblée nationale na yoko tango yepe akangisa bato akei akuti ba impôt ba longola impôt na dégenerade ozomona ba pesi yango société moko nango Travigo Travigo naza ndeko moko ya mwasi ya liboto elekaki bazwaka impact ya l'état ekotaka na kesi ya l'état te tant que monique IGF bandeko sala makambo bake ko lokota député wana lokola linga mbongo lokoso wana ni député ba fleur bato bebe député moko apesa ba to fleur pour le bien yepa azo ndo kangisa bato o surtout kasa okangisa tendeni bo député ba fleur ozomona maintenant tu comprends ça c'est que nous avons déploré lobby et le bozongela ngolé non moi je pense que je condamne l'acte menaza pour que première dame akotaka na babiloko wana aza mama ya bato nyonso elle peut pardonner. Merci beaucoup Bandeko Balandi. J'espère que vous allez vraiment ébélé. Si Yambo était tout qui ça, Ndeko Médard tous on a dit solo un peu ciment concernant dossier ya Ndeko Basile Longo Azaki ancien ministre intérieur et puis na Ndeko Roger Lumbala. Kotangela ngako na te pardon. Omoni mboka balobi ba rejoindre cash ba soutenir baba action chef de l'état. Ya lobaka na kisa akotia ba tunazela contre des personnes. Bosana contre ministre intérieur bosana. Il a fait des émissions le bureau Kabila Zamalamo. Oh na yebaki Kabila te. Oh na posane pembeni ya Kabila. Non, Kabila tomona ka musika posana pembeni na ye. Omone lengi ya Kabila. Lelo Kabila kumima be. Vous prenez déjà même pour vous, hein? Pour na bana ou kobota lobby pour l'image du Congo, il y a certaines fois que tanga kayango te so na ngai mission. Yo ton élection en 2030 pour Félix Amona qui non hein alingié abengé le sous cette prostitution politique masturbation telle que il faut ici là et puis Félix n'a pas ce conseil à batoïde boutique biloko wana ya o to ko kitika na pour élection en 2023 il faut éviter biloko wana bobende le ba problème bakosaki Kabila ndenge wana oh élection za la té Kabila a 2 ans il a résolu le problème Barossi bakufa ba déjà bakufa il n'a pas géré seul gouvernement ya coalition et benda ba makambo ebede des petits flatteurs yo na makambo zo biso wana yango na zolinga te ba Basile esika na bango kutangela nga bakombona te po bana nga bakolinga te ozomona po na image ya Congo so déjà faut bakenda na retraite hein bato bakolobela niso na mbuko yo te okotandra ta micro te omoni tango soki na France François Fillon bakolobisa ye te oyoka Dominique Strauss-Kahn balobela lisusu mais aza populaire alinga comme président place ya François Hollande balobela lisusu même vous la presse aider les Congolais babato ya kotandra micro te hein baza bato moko vraiment pour l'image de nos enfants net bakamir beaucoup bakamona bango te le caméra était pour année les caméras ça l'association chef de l'état bazan coalition bazan coalition to lobby te ke oyiba mbongo lobby bazan coalition malgré détournement na ye mais bazan coalition jusqu'à preuve de contrat coalition ekufite tanga ka bato loziba mbongo ba congolais te c'est pas bien tanga ba kombwana te na lengo tanga bango te so na tangi monoko ka noka bien te tema na nge baloka kanga mingi
Ndeko Médard, où tu peux évoquer le comment que en 2023 et 2023 risque que l'élection est à la tête. Kasi bandeko a eu deux personnes, ni on surtout peut d'accord que l'élection est à la maté et puis mamba dialogue, nous dialogue. Expliquez bien son dialogue. On doit comprendre ma cambouango, tant que tu es lobby. Les pays d'appartient à l'IDPS. On m'a dit que les frères Sanangana bateau, on a à côté de place one. Na point où on est au Cabona, soit ba meki. Les pays appartiennent à l'IDPS. Les pays appartiennent à Congolais. Le pays est régi par le texte. Et je ne crois pas que Félix Olandabango sont des petits flatteurs. Sont des petits flatteurs. Les boumous. Kabila réussit que ça la makambo. À l'Ongola Congolais, qui raisonne dans Moutou, Congolais comme qui raisonne dans Liboum. Doctorant, ma connaissance dans Liboum. C'est très dangereux. Donc, moi je pense que le dialogue qui peut y avoir, moi je pense qu'il faut dégager un consensus pour les réformes électorales. Pour ce qui est Parlement, Kabila Zachina Rambukuna, nous sommes bien volonté à Kabila. Si c'était pour les institutions, mais loi Yamina Kuna Sakata ici est le cas. Si c'était pour l'institution, mais les ronsards héros, si les kisaye, tango il est quitté parce que dynamique il y a les bandes institutions et c'est créé et bloqué Makamboya Parlement. Merci beaucoup Ndeko Médard, Tokomina Souka, Yamasolo Nabiso, Lilobani no rekyo lobana peuple congolais et surtout la diaspora congolaise. Obali kozela surtout que changement ekotanambo cannabis surtout sur le plan social et beba koloba. Non malgré alternance et salama malgré tout ces pela biso nyonso parce que fachaza mo lamboka mais sur le plan social rien ne change. Ndeko Médard Nini okoki koyebisa na diaspora congolaise et surtout que vous allez président il y a parti politique Congo en avant. Ce que moi je peux dire na bandeko ezali que merci beaucoup de faire biso confiance. Nous allons nous battre à chaque instant que l'actualité l'oblige. Congo France Bolanda Kabiso on est là mais aussi je vais profiter tu sais que j'ai une école, j'ai construit une école. Alors on a cadre école Nangaï, je suis encadré. Je vais occuper sur Bilili, même que les Zoya, on va descendre là-bas. Alors j'ai besoin déjà, quand même, réussir à aider le plus démunis. Ils peuvent nous contacter. Les problèmes du Congo, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à apporter le soutien. Nous, ici, on travaille pour le Congo. Je crois que vous allez très bien nous contacter toujours, apporter leur soutien et que vous allez malam. Merci beaucoup. Bandeko Balandi, Awande, Tosukisi, Masolo Nabiso, ya mokolo na lelo na président Médard Kankolongo. Bon continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nabino 3W Congo France. Bon vous allez dessus te ngana bino tokutani mbala esima. Merci président pour na kondi ma invitation malgré tes yeux à pied libre. Merci beaucoup nga mutona remercier bino yo za monta ba intercession na kenda ba intercession na yo politique. Congo France. Ekara Molai France.com site ya Tolo Masolo à danger Masolo Kitoko Congo France.com